Ah. Hey, bakanga kaka ekoyeba musali sala ka c'est bon, hein? C'est bon, veut dire c'est bon. Ah, gamona kangi bango vous voyez. Maman meka kaka. Maman ekola kaka, on ne sait jamais. Soko ekoli te bako yekolela yo. Maman bakanga kasuki yoka. Ekola ka musala saka c'est bon, hein? Ça là c'est bon koyeba musala. Ah, ça là c'est bon quoi. On a ba vraiment ngati. Angi bam. Voyez mes œuvres, ba kanga kaka mama ekola kaka. Ekola musala pour bongisa bana mituti. Omona ngoti. Ekola musala bongisa bana na yo mitu. Ekola musala sala ka c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, musala ya mama kombola bopeto. Dire yemo kwa kangi bana na e moni. Donc ya basi na kangi bango boye ya mibali pe donc. Beni kanga kaka donc ça fait du bien koyeba musa. Ya lingine omona na te. Bakanga kaka c'est ça hein? On a fait ça ba courage ebele na ba mama yekola musala yo mopo kanga bano basuki moko ke na salon moko yo moko Mokonzo ya makabato sans audience Naye na rendez-vous na yo ye Nayebi na calendrier na yo ya bonzambe Saison na ngai ezali Osalisi ba ya bolano nyonso Oyesalaka esonga moto na se na monde Ndako na yo nakusi repo ya vi na ngai Ndako na yo nakuti esengo ya matanga na ngai Alolenge ya bato biyano ya kasima mituna Kasoza biyano ya mituna na tuni nanu te Yango na lela ozaloboke pambosanga pinzoli Kimya na ngala mituni sekomi nanu te Yes, Nabako Donc, je me débrouille, hein? On débrouille pour la banane, on débrouille, à caca. Mère de 6 enfants, c'est pas facile, hein? Donc, faut vous aller à la casa. Donc, c'est ça. Pour tout ça, maman. Bon, à suivre, hein? Please. Bye. Usa mama. Wana bana oya basi. Donc yoka ude pesa kami konyoso baki ukangela ko bana suki. Yo moko ko bunda pete. Tona monzo déjà na kati ya YouTube batia nyonso. Bazola tsamem ninga ko kanga ba mesh. Bazola tsandeni na ko planter. Bazola tsandeni ni ko sala basuki. Bongo suko mama. Pwani to wepe moko pe oyekola pokanga bana basuki. Wepe oyekola ti. Wepe oyekola. Oui. Oyekoli pe obani kokanga bana basuki. Oui. Yo moko bando kanga bana na yo basuki. Ezalaka apeka nyonso memaka bango. Oui, il y a un temps moko kopesa pe bakangele yo bana suki. Mais moko mama, yo moko po fandi okangi bana na yo moko suki. Okangi bango. Nga dernièrement na seki grand-sœur nanga. Na seki grand-sœur nanga isinga bi mama. La maman de 6. Nga pe na komi kokanga mwana nga suki mwana nga mwasi parce que azaki nyonso le osoko ke osala ba dépense ebele pona mutu na ye na mutu a mwana akendaka bazosenga bango pe cher abi na pese courage nga binga nga mona kanga bana nga mona koma ko débrouiller même pona mutu na nga moko na koma ko mikanga abi ye pa na omeka
naza surprise wana zo apprendre ngai singa ke akomi ye moko kokanga mwana na epe ye moko akomi na komikanga basuki wana eza sengo te eza sengo parce que loko moninga akoki seke yo mpo okokokango so okotisela yango esprit eya bongo soki moninga akoki likambo don yo mpo okoki kokokango eza nango impossible te elo nyosaka question ya volonté so olakisi na yo volonté oyeba likambo oyeba so olatika volonté koyeba likambo koyeba obetika bachaine wana baolakisa nde na okanga suki yo mpo obandi omona mpe oyeba mpe obandi pe mwana na mutaza lokwa mwana no bandi komekela na moto mwana ata lelo ebima be lobi kuna mwana ekoma moi bien lobi kuna moi bien petit à petit donc en mangeant qu'on devient forgeron et en forgeant qu'on devient forgeron c'est ça. Donc l'appétit vient en mangeant. D'autant que bandi ka kosala au moins pe ka que non amélioration tu peux type osani ni pour mona pour qu'on peut espère na makampe ya suki. C'est ça. Donc photo ça ba maman moko de bria ba maman toujours de briaka pour na kaka mabota na biso. On a conseil la maman de 6 donc la pesino. Donc tous à moi de baloba kasa to meka kaka eko simba et simba donc simba. C'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Bopambwama, kombola bopeto. La maman de 6 a pamboli bina okende liboso. 2022 yango ye nenge ye na 2022 tia makasi na yo na koyekola. Mi pesa vraiment banako meka donne-toi. O comprendre tout le monde tito comment ba le 31 décembre o zuibe maîtrise nango o kompo kanga très bien. Donc rien n'est impossible. Quand tu vas à l'école, à quelle école, aïba ke loko boete ba apprendre ye. Aïba ki nenga ko beta mututonga te ba apprendre nenga ko beta mututonga. Ko beta pe tonga. Par après comme beta pe bien. Aïba ko zo mutu pe nini. Donc c'est ça. Misale ya belé. Donc ce sera des exemples à domaine médecine te. Donc aïba ko tonga te. Akei na classe ba bandi ko apprendre nenga ko katela mbande ni batongaka lobi pa comme expert. Exemple mseza bando yeba ko kumba voiture te akeba la kisi pa bandi ko yeba 2022 to tia makanisi na sona ko yekola makamu to tia makanisi na sona ko yekola makamu kana kata ko yekola o mona ndepe to ko yeba pe to ko yeba mais surtout na monte moka ya kokanga maboko ya kozela kaka ya kola ya pasi ngana ko kalanga ta to so baka ndengwana itikala pe ka ndengwana otikala yeba te otikala pe ko jamais ko sala. Mais ce qu'on s'est donné, il y a quoi apprendre, il y a quoi ça. Et comme il a fait possible. Donc, la maman de 6, Pessibino, bonne année, les sous-sous. Bonne année. C'est l'année qui commence vraiment, que ce soit une année où vraiment que tu dois apprendre les choses sur ma kambasika ya malamu, tu dois bâtir ça va implique na kata ba vie na biso. Vraiment, nzamba pambola bino. On se voit à la prochaine numéro. Bobo sanate kotanga na proverbe. Na proverbe 31. Kuna de baobe te la biso lisolo mwasi wana. Tanga kaka lisolo mwasi wana omona vraiment que femme vertueuse wana azaki bena une femme vraiment qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ça une femme qui travaille, une femme de briard. Parce que ce que tu as une mentalité. Avec cette mentalité, l'année 2022, tu as makamwebili. L'année 2022, tu as excellé dans makamwebili. Que Dieu vous bénisse. Je vous love à gogo. Bisous. Pambolama. Bye bye. Mokonzo ya makabato sans audience na ye na rendez-vous na yo na yebi na calendrier na yo ya bonzambe. Tu finis quand on est au salon parce que
choix ezala ete ya jeune garçon lokola yebonga ete tokende na salon po bameka koretouche lisusu kobongisa ye, mais du moins ce qui est très important namekaki me na oyo aleki na resisaki na omeka lisusu ti na koyeba na omaîtrise yango bien. C'est possible ke biso bamama mpe tondokata bana na biso ya mibali suki, c'est possible. Ok. Courage na ba maman, ba courage na ba ba make up le ko anga to continue ti to ye ba to kuma pe ba expert. Bye bye. Mokonzo ya makabato sans audience. Na ye na rendez-vous na yo ye. Na ye bina calendrier na yo ya bonzambe. Saison na ngai ezali. Osali siba ya bola nyonso. Oesalaka esenga moto na sena moye. Ndako na yo na kusi repo ya bina ngai. Ndako na yo na kuti esengo ya matanga na ngai. Nalonenge ya bato biyano ya kasima mituna. Kasoza biyano ya mituna na tuni na nudeo. Ya monalela ozaloboke pambosanga pitole. Kimya na ngala mituni seko minanote. Yes, na ba complication nyonso ya la vie. Voilà mopengolu ezotambola na ngai. Natie kondima liboso na yebi ekobotela ngai bikamwa ye.